gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. Atika jamais kokanisa mboka na ye République démocratique du Congo après avoir représenté valablement ba Congolais et diaspora, plus précisément la communauté congolaise à Williston, Nord Dakota, États-Unis d'Amérique, na commémoration ya 38e anniversaire ya parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na stade de Martyrs awa na Kinshasa. Esengeli boyebake mwana mboka Alain Bolela Donald Trump congolais, les jeunes dynamiques, azongi lisusu na casquette na ye ya président ya communauté congolaise ya Williston Nord Dakota elongo na comité mobimba po na koreagir pe komema lisungi na bana mboka ata kokuna na mosika après adresse ya chef de l'État oyo a décrétaki état d'urgence mardi na pokwa na mboka pour éviter propagation ya coronavirus na République démocratique du Congo. Boyoka communication. Bandeko na biso nyonso ya ba Congolais na ba Congolaises oyo baza na diaspora, précisément na États-Unis d'Amérique. Lelo toyo kopesa bino mbela ya makambo ezoleka ya COVID-19, maladi oyo ezoboma, ezotambola sans visa, sans passeport. Lelo mokonzi ya mboka son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été ba mesure oyo ko permettre biso to se protéger nango na yango asengi pe lisungi na batu oyo baza nango basunga population oyo baza na difficulté lelo na Congo yango moni biso awa na États-Unis na communauté ya Williston North Dakota tozui ya biso décision tozui mbela ya koyebisa bandeko nyonso tofana na États-Unis tomeka ko appuyer président na biso ya Congo pona makambo oyo ekende na malamu na yango tosengi na batu nyonso soki bakoki contribuer na $1, $2, $3, $10 selon bozina bino toza na compte na biso ya Cash App okotina na Cash App na numéro 701 651 42 77. Esengeli boyebake président Alain Bolela Donald Trump congolais pe communauté congolaise de Williston Nord Dakota mobimba bazali déterminé pour na kosunga ba congolais na pandémie oyo esali déjà baka ya ba décès ebele pe ba contaminé confirmé. Nous Congolais vivant aux États-Unis, au Dakota du Nord, ville de Williston, nous venons solliciter votre aide. Vous pouvez contribuer afin d'aider nos frères qui sont au pays avec votre $1, $5, $10 ou plus selon votre possibilité. Nous attendons vos contributions au numéro qui est affiché au bas de notre écran. Sister in Christ Congolese community of Williston, North Dakota. We are taking this privilege to share our heart burden with you. Our Excellence President Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi has announced to our nation, DRC, on March 24, 2020, relative to the COVID-19 pandemic, a nation state of emergency. We are in North Dakota cannot stay silent. The flood and potential damage to our nation need collective action. We kindly implore all Congolese in the United States of America to make any sum of monetary contribution. All contribution will be paid to the Cash App account of CCW at 701-651-4277. The money contribution will be transferred to a Nation Fund Solidarity Against COVID-19. Remember, Galatians 5:14. Everything is possible if we all pull together in God course. Beto hangi zeno tukalanga kumbanza Dakota du Nord ufata dia Williston tulende mambu mavovele wa Beto mfumwansi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo matadila kimbevo kya coronavirus. Tulombele kwa mpangi zeto bena ku États-Unis Beto bonso twakala kintwadi mutula mbongo
$1, $5, $10 vana ulendela mpasivo twasadisa pangi zetu nzila ya don zaluaka kuna nsi yetu kadi bamuta baovo lembo umosi kausukulanga ziziko vo mambu mama maku budidi kuntima lenda kutubokela mu 701 651 42 17 tu babaka jinibaluma bena kongo baji mu bimenga ya matonga masanga amona Amerika bilonde shila kuma pangajika mangata kujifu muwaji tunga ya Congo Democratique mona mwabu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kudi sama eji ya coronavirus tudi tulomba kuji mwena kongo yonsu uji mujitunga ja Amerika jambulisha kulonde shila kumanem anyuma kokesha enda bakambulisha bana betu baji bakwachibwa kuchifubwechi cha coronavirus mukana wanzami uji wambane enzela mukwenu muji musu bakwezela bieba ni nanga mukwenu muji nanga nzambi wakulu anubeneshi. Ndugu wapenzi ya diaspora ya Etats-Unis, kufatana na mambo ambayo yanatoka mudunia ya coronavirus, kwa leo inafika mwingine yetu. Président de la République wetu alilancé appel d'urgence. Kufatana na ile appel njo shie ba diaspora ya Williston tunajiorganize kulanse hii message ya secours juu ya mwingine yetu. Tunalomba batu yote benye batafata hii message kukontribue $1 ile franga tutetuba mwingine juu ya kusaidia batu benye biko kule kumwingine ba mama ba loko ba ndugu biko kule. Atuka tunalomba mtu yote numero itatoka pale, unatuma franga mwile numero na contact yote ya banki iko pale. Na yango mutu nyonso oyo akoki kosunga bana mboka na nzela ya communauté congolaise de Williston, Nord Dakota, aleka na numero oyo ezali affiché po na contribution na ye. Boyende tokosunga bana mboka, boyende tokolonga coronavirus. Kejo